Mbote bandeko balandi ya émission na biso makambo mabe ya mokili. Nakanisi bozali so ya kosepela. Ningi tumona na kina poso oyo ute koleka. Na numero mususu lelo lisusu ekomona na numero ya sika na banzi kimia esengo ezali na kati ya mabota na bino. Solo na mokolo ya lelo tozongisi na matondo mingi na bandeko bolandaki biso na numero te koleka pe na ndenge bobengaki na ba encouragement na bino bopesaki na ba suggestion na bino bopesaki biso pe ba conseil nyonso toyambaki yango na esengo na ba proposition na bino. Lelo lisusu toyeli bino sujet mususu oyo ezali ka kolobela mabe oyo eza koleka na kati ya environnement na biso. Lelo tokotelema plus particulièrement na ville de Kinshasa. Ya solo biso nyonso toyebi tokomi na gouverneur ya sika na ville ya Kinshasa après ba mibu ebele pe tata gouverneur Gentini Ngobila elongo na vice naye empereur Néron Mbungu bazali na posa Kinshasa alata robi na ye ya kitoko ndenge balobaka azonga Kinshasa la belle baye na opération Kin Bopeto. Kinshasa Bopeto ezali eloko malamu kasi soki biso tokoloba lelo ezali Kinshasa Bopeto ezala slogan te kasi ezala penza eloko oyo ekosalama ezala musala oyo ekomonisama na misu ya bato. Kinshasa Bopeto Kinshasa Bopeto ko kire ba kanivo kolongola ba fulu ko kombola ba balabala eza malamu. Me wana eza lokola na final na suka kolongola ba déchets kolongola nini. Me lokola biso to solaka mingi na bino bandeko population tokotuna parce que soki sangolo ezali o bino bobengaka salongo ya makambo ya Bopeto wana mingi ezalaka nanu bakolakisa bino ba terrasse bazo vide ba terrasse pona ekende yango nde ezalaka iba image ya liboso botala na télévision makambo so bakolakisa so bato basalaki sangolo makambo ya Bopeto ezalaka nanu tirage ya bakanivo. C'est bien bon mais pour caniveau wane koma na niveau bakiraka pe ba rekire lisusu e uti non na nini po batu baza ko produire ba déchets oyo baza ko chakuna bosali nanu campagne nini pona batu wana pe bozwi ba mesure nini pona batu wana. Lelo oyo raison ebele kopesama ba poubelle publique ezate menga na lobi eza 50% vrai eza 50% faux pour ceux qui batie même ba poubelle publique wana mususu azomona parce que bakotia yango te na porte ya chaque ndako ekozala quelque part en termes na ba coin ya ba avenue tant na Carrefour Songolo. Mais mutu muso azomona po atambwisa makolo na ye les quelques mètres wana po akende kotika eloko kuna po na ya komona ngote raccourci ali kaka caniveau oyo eleki liboso ya lupango na ye to kaka na balabala abwaki déchet na ye. Ba mesure nini na ba sanction nini oyo ezali po elongola mutu wana na eta wana emema ye na kokende kobwaka eloko place oyo poubelle publique wane kozala.
po azwi na ye mateya wana te nulle part bakoteya ye yango ata place ake kotanga na classe bakoteya ye yango te ata place ake kosambela na église kuna plus bakoloba na ye kaka le bonheur la prospérité boye na boye mais bakoyebisa ye te ke salite eza mabe bakoyebisa ye te ke kobwakaka salite na balabala te bakoyebisa yango te. Alors soki boorganize bakirage wana mais tant que bato bazobwaka kaka faut kobanda na politique ya encadrement ya eloko wana l'état azosala bambongo tozomona bato mosusu baprivé bazomeka ba ONG mwa banini ya makambo ya salubrité kotikela bato basac plastique bato batie badéchet après une semaine ou après 3 jours baleki bazwi basac plastique wana mais l'état aza komilela makambo mbongo mbongo eutaka na bamini te euta na banini te makambo ya déchet eza esu na mbongo makasi basac plastique wana ezokute combien tout toza mpe na bausine bakoki mpe kosala basac plastique wana bien basachet wana mpona kotia badéchet. L'état s'imposait, l'état ça partout, à travers commune, na ba bureau du quartier, allez, lopango na lopango obligatoire bache yango. Écoutaka moyenne 0, banini wana. Ce qui est cher par mois, c'est $5. Tout par semaine, $1. Mais ba privé mutu ba salam. Et loko oyo bato bakolema nango ata balobi passe ezali $1 par semaine pour l'évacuation des déchets, to $5 par mois pour l'évacuation des déchets ngana limité parce que les mêmes personnes wana oyo pour na makambo évacuation des déchets nde bakozala ke o population eza na pasi mbongo ezate kaka bango wana ba dépensaka mbongo ebele na babar. Tant sous $5 le mois, où il y a évacuation à déchets, on va dépenser par jour dans Masanga ou plus. Et ça a raison, mais l'État peut récupérer ce secteur, à quoi ça va millions. À quoi ça va millions par jour, ou par mois, ou par semaine. Au lieu de là, Batouana, bandako et produit ba déchets, ba boaki yango na ba balabala après les visibilité à Salongo, Bokei, bosali ba kirage, wana bosali loko mote. Likambu ya ba bouteille en plastique. Ba usine za ko produire biloko wana ba yebani. Botia ba taxe moko boye. Pour la mesure d'encadrement. Et babilo wana ko kozala recycler na ba forme belé makambo belé. Botia politique moya ko collecter ba nini wana. Et ko épargner biso na makambo belé. Les loba rivière est belé, surtout c'est comme na niveau moya ba pont, na niveau ya ba pont, okomona mai to ko katsa ngona makolo. Po yoka entassement ya ba bouteille plastique wana. Solution ça te ko kene ko kire yango poso bo kire lelo lobi ezongi. Bo kire lelo lobi encore dans une saison de pluie donc est-ce que pena bato va profiter bien donc il suffit ka likolo yinda. Ba ju matiti nyoso ke bwaka na terrasse et mou les autres betat et kende nango me eko kende ke wapi. Eko kende ke wapi. Donc Kinshasa bopeto ezali likambu ya gouvernement provincial na niveau ndenge zo salela wana mwa ba mituka balongola yango eza likambu ya biso na base eza likambu ya peuple nano michake Kinshasa yango ifo ezala bopeto po gouvernement okosomba ba camion boko ekotia ba moyen nyonso ba budget ya makasi pour la sensibilisation mais peuple wana est-ce que yemo passa ndimike bopeto yango ezala ozomona mutu azo vivre en parfaite communion na salité ondimate
et surtout que déjà basi basa elango adage moto mwindo akufaka na microbe te nzoka microbe eza ko sa magazine butu moi na banzoto ya batu ba infection ya ndenge na ndenge tango ba anticorps ko bundisa ngo eke ko sala réaction place moko boyale e bimeli e luki nzela ko bimela esali pota ya munene mbasu bokomi ko luka ba cause spirituelle babwakele na bajalu babwakele na bandoki babwakele na boye noto mona papa moko boye aza na sentinelle ya pasi bafutaka ye 40 000 francs congolais par mois et puis aza pe na arriéré et c'est sur 3 mois bafuta ete patron na opesa ke explication papa na tala mbasu munene na likolo siko jalousie oyo babwakele mbasu wana eza ya nini neni bato oyo il faut bazana ba jaloux eza ba ministre ba député bango nde bato bayinaka bango mpo baolia mbongo bato faza jaloux na bango ke bango baza bien batamana mitu mais bato wana minene ndeni babelaka mbasu yango te ka omona mwa mama moko bateka mwa nguba na ye ye wana nde mbasu babwakeli yango mpo baganye nini eza condition de vie eza salité to vivre na biloko mabe to ko vivre na ba microbe butu moi yango komema biso na makambo wana. Donc par rapport na opération Kin Bopeto ezali kaka te salongo na niveau ya munene na niveau ya visibilité na niveau ya balabala minene salongo wana fo bana na conscience ya batu salongo wana fo bana nanu mutu moko aye bananu ezape na ba déchets oyo okangisa ekei na niveau ya poubelle publique l'état évacué yango ezape na ba déchets oyo bokoki pe ko bongisa pe ko encadrer yango esungi bino lisusu epa na bino moko ba déchets oyo yali ya ba makasa ya nini bokoki ko kunda yango bien eke ko pesa sous fertilité na mabele na mapango na bino. Donc toluka kozala mayele toluka kofungula misu tozala penza na angele na kote wana ozoleka na veni moko mituni oyo plate band ya ba sachet balona ba sachet to ndenge nini batuka mutu babwaki po soka bango moka bakolo veni ba produire eloko wana l'état na biso pena moyen te l'état na biso pena moyen te mettons mususu aveni wana gouverneur to vice gouverneur tinde babandi mandana baona ndenge bakosilisa bakolota yango atate bakoleka yango atate eza likambo ya bino moko bakolo aveni yango l'état asunga biso pe na likambo ya kopesa no kilo parce que l'état a représenté na ba niveau nyonso mais tout le monde a kilo wana et que ndake suki na niveau commune ici donc et bandi na mkonza mboka président de la république toujours parlement ba député wana bato a kilo ba homme d'état ya makasi toujours gouvernement ba ministre wana nde bato a kilo tokena ba gouvernement na niveau ya ba province kuna to moni sou ba gouverneur wana nde bato a minene toujours ba assemblée provinciaux ti ndenge to kita na ba commune ba bourgmestre nde bato a minene esuki wana mais chef du quartier azape représentant ya chef de l'état na niveau ya quartier chef de rue azape représentant ya chef de l'état niveau chef de rue élection locale pourquoi ezalaka organisé te okoyoka ba ONG o ba nini makelele ka pona élection ya ba président esalama ya ba député esalama ya ba gouverneur esalama to suki wana bako marcher lisu te bako lobela su makamba ba mandat te mais vi na biso ya mikolo na mikolo evandi na niveau local wana evandi na niveau ya local wana tango mutu moko pa moni ke abundi po azwa pouvoir wana akoma bourgmestre
akoma chef du quartier, akoma chef de rue. Akoluka sala po yebi ke mandat na ye kozala juger. Aza na compte à rendre na population oyo votaki ye. Lelo ko totuna na balabala mo chef de rue nani ba yebi na bango yete. Chef du quartier nani, a bureau du quartier ko to tezali a yebite. Bato ba bureau du quartier to commune batuka ya ba makambo ko fundana, makambo mabe ba contentieux, akende zola mutu soki préavis, akende soko ko balingi bateka lupangu, ba conflit parcellaire. Na moi muke bato ba mariage. Na soki ba sengi document moko na makambo officiel, o il faut ba attestation, il faut zo nde a yebi commune ezalaka wapi, bureau du quartier ezalaka wapi. Mais non. Mais non. Or, bango nde baza na facilité. Chef de rue, atalaka balabala mikolo nyonso. Chef du quartier, asiyonaka quartier na ye mikolo nyonso. Bourgmestre, azwaka rapport po yeba ndenge ni poko sala ba descente sur terrain. Ngana commune o na vandi na sali ba année. Soki bourgmestre amonani na TV. Soit érosion moko ebukanaki nde bakiti sur terrain, soit ndaku moko ezikaki nde bomoni boye. Mo mona na pamba pe bourgmestre akiti na quartier moko boye aya ko yoka batu to asala boye te. Bo mona kana bato bayebi mutuka na ye fia wana bourgmestre aleki soit bokika kombo na ye nde ba musicien ba obwaka ye na ba comédien. Finalement eza nini? Botel la biso na niveau local, boluka bo organiser makambo wana. Moto oyo bozalaka nango bato oyo soi-disant bozalaka na souci makasi ya mboka. Moto oyo bochaka pona ba élection ya ba président, ya ba gouverneur, ya ba député. Ba ONG wana biso penda to ko kufa makina na biso ko tanga pona Congo wana. Boluka pe bosala, boluka pe bosala, botia élection locale. Eko kana ko salam. Eko salama lamu, eko sunga population parce que makasi ya kolonga makambu ya bopeto eza na niveau local. Alors muto ayebi ke peuple ya pona kinga na zana compte à rendre après autant d'années yenda ko meka ko bunda atsala na côte ya malamu. Et pour aller bien te ba supérieur au bazali colonna et bazo côté ba pesa ki au rue ba pesa ki au quartier ba pesa ki au commune au gérer à mon nengeni makamalamu et umela kana ngote ba pesa biso 15 minutes atato meki ko déborder kuna technicien azo tia biso panzi likolo na ndenge ya kosakana te tala lelo to suki wana na oyo to mona ki to lobela likamu ya Kinshasa bopeto. Mais quand on suka kana Kinshasa bopeto te, il faut la RDC bopeto parce que partout saleté zali. Tout ça na saleté makas. Toujours occasion ya ko voyager et ça moi passe mingi à travers mboka na biso. Donc biso moko tout ça ba acteur numéro 1 ya ko sala ete mboka na biso e kokana kozala malamu. To suki wana pona mukolo ya lelo kimia nzambe ezala na bino nde tukutani na manaka oyo ezali koya.